pourquoi la aussi mbatté 603 ministères Kabila FC a dû 48. Ba ministère clé Kabila a dû yango. Ozo nanga atike bango 18 bango na Kamere. Chadali azolo babo yo ilunga ozamo ta PPRD. Tia batuna biso na misala mingi. Sala makomo to lobaki na yo. Alors moto to ba institution ya Kabila. Il y a secrétaire général na bango o ba tie bango ni bandu ba pesa ki et là on y a malama ça pour Félix a gagné Kimbu da tribo soto pas a commis sénateur avec comme code sakuna pour ba interroger été ba kamba été ba sabisa été alors mboka nyos ba mbongo ignore pe ba ko pesa ba mbongo tout amélior ko la bindo Q mais atiki mbongo zaki na sala ni j'étais akuti mbongo te ba osaba renina bangana kingakati butu moi parce que république c'est la capitale kingakati hein ozoma république du Congo capitale Kinshasa ba osala ba réunion mikolo nyonso ba bloquer processus sur peuple donc le cabinet ça fonctionne bien c'est que là on est ba ça hein ezama wa mingi hein ezama wa mingi na cabinet fachi hein et là on tire ngo mo na cabinet côté gouvernement azate côté parlement azate, côté Sénat azate, gouvernement professeur azate. Club.com en tout cas merci pour la confiance et pour la fidélité vous pouvez la chaîne Abino site Club.com là bozola na biso na Djibouti na Égypte na Sénégal na Burkina Faso na Côte d'Ivoire bandeso ba Burundi bandeso ya Zambie en tout cas pourquoi pas ko bossa na pété bandeso à Paris puis bandeso à Londres États-Unis d'Amérique pe ya mokili mobimba obulanda Club.com voilà la moni bandeso mimi ya Bruxelles o ba benga biso pe ba komela biso en tout cas lelo na plateau na biso tozana esengo ya mapona bino moko ba prophète yamboka na biso boyebiye azape habitué na Club azape habitué pe na site mususu bolanda kaye par rapport ba contribution oya salaka papa makanisi oya pesaka papa évangile oya teyaka po te ameka bon ko édifier bana Congo pe bana nzambe nyonso à travers le monde entier eza bongo prophète Ngefa mbote na prophète mbote journaliste Kola Pambola yo na ndei malamu ye lokuma sandu zonge pa nzambe toko banda te photo bonde na nzambe parce que nzambe ne kola makambo nyonso tata na lola kolo na bilaka to pesio merci obatela biso na butu batela na moi osungi biso na mikakata nyonso to mona kata na République du Congo pe yo tiki biso zana biso lokuma sando lezo ngepa ya nzambe tata na lola tikete émission pesa journaliste sagesse intelligence allo be bosolo rien que bosolo na komona sumasia amen. Merci beaucoup prophète Ngefa nek tubani na losambo en tout cas toko ipeza maboko ya mosali nzambe solo ya ngwana photo toujours to pesa nzambe merci po yenda zali mopesi tango alors yemda sali ke tokuta na ngonga oyo poto sala émission tozana ngona makasi nyoso prophète Ngefa to lobela pe phénomène Ebola obandoke bele bazobetango kara na katamboka na biso oyo bino ba pasteur ebele ba fote ebele ba sala ebele ya nzambe bozobeta phénomène Ebola ana kara na matia na bino bozote sire Ebola te oyo komika mimi prospérité ko zo voyage ko zo mbala poto ko zo mosa poto okende ba Paris ba Londres tout consort tout le beno Ebola na est prophète Ebola ezali phénomène moko politique spirituel to ezali épidémie moko kaka yaka comme d'habitude au morning ndeko bato bako pesa message pour les cas partout dans le monde. Et dans le Congo, bouche d'oreille, ils sont serviteurs de Dieu. Tant que serviteurs de Dieu, ils sont malades, ils sont dans le Congo. Et pour les microbes, les microbes sont salité. Parce que Ebola est en Guinée. Et ça va beaucoup de temps que vous environnement propre. Ebola c'est lui. Pourquoi Ebola est aussi dans le Congo? Parce que la partie de la colère est soto et l'équipe. L'État a bossani et l'environnement. L'État a bossani et bosoto et zali on a bien une bombe retardée. Bosoto ils ont bon ma bateau na mi pepe ma ben malade nyonso. Mais ndeko na ngai. Ba pasteur so ki ba le propriété na carte église. Ba on na sangona bouche d'oreille au mona salité et comme aussi la pepe maladie et aussi la katinengo. Ya mi balé. Neta liboso na ngai yao. Au mona nini zali wana. Ba bedar zali wana. Autre benga bangoni ni wana. Okomona batela c'est donc salité plein
bangungezo bimawana bazo suabino mais l'état ta ozaki na mobutu monaki avion moko baneko le kalikolo ko beta ba gaz ba bombe ko bomba bangungi lelo bangungi ki wapi l'état azali sous na place na été l'état ayebi ko batela peuple te omoni ndeko nanga na ko biso eloko moko boye makambo to sala il faut toyeba l'état oyebi na article 16 de la Constitution lobby, la personne humaine est sacrée. Bible pas dit moto azaï peut sacré. État a l'obligatoire de le respecter et le protéger. L'État il faut respecter moto pas protéger bango na bokono na malade na kotia ba kisi ba mino na minganga po bato babik. L'État son problème est gisa longo ya solo. Alonga bo soto kimbuta tikele kat na biso. Mais to sala ba ndeko oyo bazana poto ba musala wana. Le col ndeko en sobi bana bureau des études, il y a stratégique, il y a paix et développement, ingénieur électronicien, motoloko la ndeko René Louvum. Bako ko ya awa aller na Genève. Bango de basali ascension ya Suisse. Suisse la propre na ba France, na pe ba benga bango. Ce sont des Congolais. Pourquoi benga ba ingénieur Louvum, Rémi ba Gilbert Mwako. C'est ça aussi les grands problèmes. Baza pona koya ko sa mboka na bango na environnement o batongi biloko minene ba construire bango bato wana bolingo benga ba Gilbert Mwako na Suisse te ba Papi Ngefa na Suisse bolingo benga bango na mboka ziriki te bango baza moins coûté bango to ba contrat baza ba spécialisation matière ba ko longola so ba biloko salité eleki yango monete ba mort ke yo se tondi bato bazo kufa Nanzalate, mais Nabosoto Nasalite, l'État azali incapable Yakozua et c'est et bon là c'est colère contre la lingua là hein à peu près 2 kilomètres là et que toucher ce point salité tout fibazo bongo partout ndeko la vie papa kaka tout fi obino bomnenaka tout fi to travailler en auto ti yango na bakata magasin ko matière première bateka kaka yango tout fi ko nyei hein ndeko remia biboy hein toko travailler yango ezali bateka yango na magasin na poto ya bato to ya basoso ya bato bateka na poto toko tia na babilanga toko tia yango wapi ba composter bateka yango to teka tufi ya bato hein toko ya bato bimisi ba tufi nyonso ya ville ya Kinshasa toko ko travailler yango na ba produits chimiques na ba engrais chimiques to tia na magasin bato ko somba bato bilanga ba komi ko tia bandunda ba pondu biloko zo bima boko lia malamu hein okomona salité ote hein ba salité tout ba travailler yango ba chasser ba travailler yango mais bato lokola bango bali ko benga bango te dossier wana n'est pas ya caméra mais bali ko benga bango te parce que nini est-ce que sujet dossier na pezalaka suivi ba kangi yango balingi bato ba ya te po bali ya mbongo na bango mboka ya bango pouvoir na bango mais peuple so kufa kene na mama ye mo combien de morts na morgue kene na ngiringi ba morgue so plein parce que salité ezoleka pezo pesa maladie pezo boma koleka même colère prophète Ngefa gouverneur ya sika Gentili Mbangobila tango akotaki abaki Kinshasa bopeto mais lelo tozomona ngo penzo sali mapenza malamu te yo zali mosali nzambe s'il faut rappeler conscience ya gouverneur de la ville Gentili Mbangobila okosenga na ni to okoyebisa na ni Ngobila azali na yumbi asaka sensem na ngote pona mais capitale a commis a changer de Ngobila na Gentili na Kimbute lokobo moko bako ko changer de pourquoi vous avez monté à sika environnement ou ya comme ça kini bo peto ba tete pourquoi ka bango na bango ponani motaki gouverneur o ya bomi o ya nyokoli o ya sali hein pe ba comme si ya ko sala koni a ko sala côté parce que les gens il faut battre ya sika bana mitema ya sika ndenge Naomi chapitre 2 verset 14 lobi motema ya sika makanisi ya sika pour batombola mboko soki te papa na ngai ezali pasi pe liwe ezali tolobi bato wana bazali ba spécialiste matière bazali to ko benga bango mo écouter oyo ba ko sala kati na yango nani Kimbuta tiki bosoto pe a comme sénateur ali ko mi ko sakuna po ba interroger été ba kamba été ba sabisa été ale mboka nyonso ba mbongo ignore pe ba ko pesa ba mbongo tout ameli ko la bindo kiu mais atiki mbo zaiti na sala ni jante ko timbongo te n'a qu'à chercher l'argent pour aller est-ce que écosimbate pour ezali mawako trop gouverner c'est prévoir hein parce que mon peuple
lokola nyama ntaba bosusu imbokon be donc tout ça na loko pas de biso ngote prophète Ngefa tomoni ba te belé ba sala nzambe belé oyo babi kino bango baza ba grand serviteur lelo basaki bongo ba rencontre bona président Félix ba pesi aye makanisi na ba msuba misape ba prophétie lokuta qui non moko na moko soka lokete ya kokufa ba molaki président Félix mais yom tozana mo ba idée ya malamu boye pourquoi pas un jour ko senga audience okutana président Félix parce que yebani déjà mokili mobimba okutana président Félix bosula naye opesa ye makanisi oya yo po te Congo ba bon ko changer ya liboso Matthieu 24 verset 24 à 25 il se révélera parmi vous les faux prophètes et les faux hommes de Dieu, les faux Christ, ma faux pasteur. Yo okutana président là on est le bien président. Hein? Ézéchiel chapitre 14 13 à 14. Ozo intimidé okufa so kutana ngai to okufa. So ka kutana nenda zubo mo Yesu. Hein? Jérémie 14 verset 14 à 16. Ba faux prophète, ba faux prophétie, maloba c'est accomplir. Ndeba ndima yango. Hein? Alors, ba kutana président là on dit ba té président. Ngai so na 5 audience. Na kutana na congolais et vous a diffusé par la caméra bazakuna. Mais au moins président benganga. Ye moko olobaka mingi ya ko bisanga la ko zoloba. Na ko bisa président liboso. Yo za ki opposition. Oyebi bato combien ba kufi opposition pour comme président. Peuple wana osali na bangoni. Yami balé. Place au Kabila a échoué. A échoué na social. Yo fungola social. Peuple elia. Ezo misala et se retrouver. Tonga be école sika, ba université sika. Hein? Peuple condiment, on a sa présence. Yami sato. La carte sociale futa ba salaire malam, santé, 5 santé l'école. Yami nei. Hein? Tala siko environnement, ezali salité ya koleka. Hein? Benga ba spé, ba congolais, ba Remi Ruvum. Oya na Suisse. Baya a ba Gilbert Mwako, papa social, ba zo sala ba pont, agriculture, ba construction moderne, ba zo travail ba déchets oyo. Ko bongisa nguna ndenge longo bani pour na peuple est trouvé. Yami sato sangisa armée. Hein? Sangisa armée luka pena Congo parce que kuna na mnyembo ezokende. Yami tano na kobisa président boma accord ya FCC na cash pour accord FCC na cash. Et qu'on a mboka en otage. Maloba na wabisa président ngwa. So yo le ite ke mboka ekende liboso so yo ngite kimete za na mboka so biki na boma accord FCC na cash o baza ba partenaire abuma ngo ndenge nini. Partenaire ndenge nini? Bato ba gouverner 19 ba de pouvoir ba mimboko. Hein? Mboka trela na ba dessin na mi. Hein? Mboka lokola Éthiopie eza na métro. Okondi mango? Mboka lokola Sénégal na pétrole na nguba ba na métro. TGV. Okondi mango? Côte d'Ivoire bazala ngo. Okondi mango Sortome principe bazana yango. Okondi mango Afrique si nous parlons bazana yango. Okondi mango mboka lokola Kenya bazali na métro. Okondi mango mais mboka lokola Congo démocratique tozana locomotive qui filme. So zo lekoka tout et biloko ya kala. Boko zo métro mokoni. Mboka zo ba même transport ya bato ba siré yango te. Ba ko gouverner mboka ndenge ni. Hein papa? Oto yi mboka ya Pelengendu. Mboka ya ngoto bobo ya ikpeke tele ozotambola yango eza mawato diriger se prévoir yeba peuple wana peuple ne votaka bino peuple ne sala bino tango bino boyi bangote siko bokene mboka ezokufa ezokende et rien ne doit marcher. Merci. Bandeko balandia club.com tout ça bongo na prophète Ngefa na ye tozobeta mayi politique mayi social mayi économie pe mayi culturel ya mboka na biso pambate azali moko ya ba leader d'opinion na kati mboka na biso pe moko ya basali ya nzambe o bazo prôner changement na kati mboka pour te congolais za bonsomi ya solo akangola ma place ya azali na nikakatano pe na passe oyo azali na yango. En fait Ngefa to continuer l'émission ya lelo. Bientôt là gouvernement est en place dans quelques jours. Gouvernement ya Sylvestre Ilunga Ilukamba prophète. So ba sengi na yo opesa bongo gouvernement wana ba mission na bango ya liboso pour ba réussir et kozala bongo nini ezali impossible de réussir. Pourquoi impossible? Non nazali la vérité nazali optimiste mais nazali pessimiste. Un pessimiste lui voit des mauvais côtés. Un nazali optimiste donc moto mona makamwa malam. Pourquoi la bien aussi mbaté 603 ministères Kabila FC a dû 48.
ba ministère clé Kabila azui yango ozona nanga atike bango 18 bango na Kamere ozoka ngai ya mibale kaka ba même ministre o Kabila zaki na bango ne bakozonga wana bakoya pona ko bloquer défense finance kaka bango ne bako bloquer yango. Alors Ilunga nalandaki secrétaire général ya PPRD oyo babengi candidat présidentiel nani Chadali azolo babo yo Ilunga oza moto PPRD tia bato na biso na misala mingi sala ma remonte lobaki na yo. Alors moto to ba institution ya Kabila ya secrétaire général na bango o ba tie ye bango ne ba pesa ki et là on y a malama osala pour Félix a gagné. Et puis deux gouvernement de l'autorité budgétaire autorité budgétaire mboka na contrôle de parlement bango baza majorité ba osa ba renina bango na kingakati butu moi parce que république c'est la capitale kingakati hein osa ma république du Congo capitale Kinshasa bango ba osala ba réunion mikolonio so ba bloquer processus sur peuple et souffrir nango et là on nini autre ko attendre na kati ya gouvernement c'était Ali le chef suprême il m'a géré PDP et puis signature à ceux qui ça maboko na ye prophète signature à ceux qui ça au moins Donald Trump un président puissant du monde hein alobi asayi bilan moko budget basala pour immigration mire ba sénateur ba bloquer mbongo bibite azimba mais que bato azana député a même so ka bloquer mbongo ya kao na zo diriger échec e utapi na ye échec eza na ye eloko liboso na gouvernement ko sala pour réussir vie sociale peuple zo souffrir ils na passe ba monango mais ba ko tala peuple wana te ba ko partager pouvoir na ba intérêt na bango baza bato yo nzambe asiko rejeter bango bato mabe. Merci beaucoup prophète Ngefa to continuer lelo to moni bon le chef de l'état na kati ya cabinet na ye azabongo mécontent biloko ebeye to reprocher ki na tango ya monsieur Kabila o ezalaki ke non ba indo-pakistanais ba chinois bazalaki bongo exonéré na ba impôt na ba taxe bazalaki sous couvert ya ba autorité ya ba conseiller eloko wana ezongisu na kati ya cabinet ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi ba conseiller ba komela bango ba mafieux na ba Arizona nyoso chef de l'état bi que non a lutter contre corruption est-ce que na oni so lega na kati ya cabinet na wana prophète et ko simba to ko simbate tel kamela do somba ndako ya 1,800,000 États-Unis d'Amérique azo mbongo mais aza travailleur aza directeur cabinet 1 million azali est-ce que bi salaire ministre belge to ministre français bien hein oui bien 1 million et quelques années oya zui mais oya bombi yango za combien ya bisanga travailleur fonctionnaire hein natanga Kabila ministre na salaire à $3,000 Kabila le père oyeba yango hein ba million azali oya somi moko yebani yango mais oya somi partout za combien ya za chômeur azui mbongo oyebi batika ba sorga mokinitini lobo kondane Kabila batone muyibi bata mobutu lelo bango ba koti pas même inani tala biloko bazo sala cabinet à chef d'état na lutter contre corruption comme le cabinet mo le plus oyo ko ya corruption ko le kaya makasi hein et puis ce que sala ba ko mo ba bomaye ba trahir ozomona mais parce que le Kabila il est là avec ce lieutenant hein Fatia ya sangisa yango Fatia ko na akoza malamu awa bidia malamu donc cabinet zo fonctionner bien té c'est que là on est ba ko ça hein ezama wa mingi hein ezama wa mingi na cabinet Fachi hein et là on tike nango mo ka cabinet côté gouvernement azate côté parlement azate côté Sénat azate ba gouvernement professeur azate atike na cabinet ne wa so cabinet ne côté na trahison na ba copie wana hein siko ya ko sala nini suka nango ba webisele nini akokite ako gouvernement bokate suka nango nini ba réunir des chambres d'institution chef de l'état bon mon nango tapo ma zuba ko parce que pas donc ça Kabila na pouvoir et c'est projet za yango wana projet za yango ba ko changer élection et comme indirect na direct donc bisto voter ba député voter ba chef de l'état et dans la Kenya et dans l'Afrique du Sud pesa na Égypte système un peu même mon pays à la kata ko yango pa na Kabila zonga pa Kabila ndatie bango Kabila saligie Kabila ngako tika mboko te mais tu sais qu'elle dit a droit de bouleverser la situation sur les puissants peuple simane pe bato honnête mais on a cabinet on a bato mafia na mafia hein bako ne batipi ya minene bako ne bandako partout ba bombo ba wapi ba loyenge ngoko za ndi boso alors bino boyaka pour l'intérêt à peuple te boyaka ne pour l'intérêt na bino personnellement hein mais ça ma watu ndenge mboka boya be mboka toyi boyi mais prophète yo zali prophète oyi ko pesa un peu mo ba solution
pour ameka pe ko bouleverser système wana ameka pe ko déboulonner des mois le baka système wana ko ça a ko déboulonner motote jusqu'à alors 6 mois déboulonner motote hein bazaki ba belé rushi bazoloba bato mukoko azoloba besuki boni a déboulonner nan akangi nan a tina prison nan a ko déboulonner ba ba corps o ba signaki problème le plus président Tshisekedi bon si ko dans 6 mois 6 mois avant une année coca parce que conseil république lobby azana droit de destruire la chambre dans son mibali mais ils quoi de façon avec consultation ba mon balé considère on a décidé parce que si quoi a décidé parce que ni ya to bi babo malien si wana Tshisekedi ko malibre so quitté le roi na Kabila na pouvoir na bango ba ko kangandeka mais Morsi azai président élu pauvre akufi na Égypte na prison élu ya Égypte non hein bon oyebi président oyo sisi azaki ministre chef d'état-major naye ministre de la défense a bête coup d'état akangi Morsi président élu démocratique a tient en prison te Morsi a kufi le là sisi na pouvoir te oyebi le lobby na cadre na mokanda na éclairage chapitre 1 verset 18 et là comme ya sika eza na sina mabele yote oyo tomona tokomona pe tokomona kaka. Merci beaucoup Bandeko Balandi tokomi na suka émission na to chité déjà la prophète Ngefa mais toujours en moi si ma prophète avant to chité question sur la suka dernièrement le président Martin Fayulu azaki na meeting na kata Kaluka Olanda qui peut message à Pesaki et là on y pesa comme conseil pas président Martin Fayulu pour le Congo où il y a une crise parce qu'il pas réclamer toujours vérité des urnes pour le Congo il y a une crise et là on est président Martin Fayulu ko sala na ba adepts na nyonso ya lamuka o bazana simana basanga na bayokana so abi pete zirne e kozonga le susute o bien 2006 o ya zwagi na bemba vérité des zirne et sembagi bitumbe mwana mandoki Kabila benga ki na mandoki 2011 papa la Tshisekedi vérité des urnes à ce gouvernement na 12e mairie ba ministre babimi est-ce que simbagi 2019 tu faut la joie que tu sais que d'azui vérité des urnes nulle part basangana basu les hommes sa président doit courage à benga Fayulu basangana na muka qu'est-ce que besoin que non le président Félix na Fayulu basangana bango basala bloc bango fayé mo bazate ba bembe bazali pour le Congo to sala nini parce que mouton noir bazali bato FCC ceux qui basali yango te Fayulu à côté, la Mouga à côté, Bango à côté, Congo est quoi une crise, moko catastrophe humanitaire, peu beaucoup de monde. Merci beaucoup. Wanizaki pour un souka ya prophète Ngefa, Bandeko Balandi club.com, Bolandi de partout. Izaki bongo, toi qui bon Instagram pour la vidéo prophète Ngefa, ou azape habitué à club.com. Le tozo qui est pour tout capé, ou ayi makanisi par rapport à soutenir sur les gars Katsamboka Nabiso. En tout cas, merci beaucoup la marquise c'est ma caméra, mes prophètes. Tenu topé ça yemo maloba ou la caméra. Ou édifier un peu dans Nzambe Belo bazola de partout par rapport à bateau ba perdre bon espoir na Congo et bili ba son espoir la Katsamboka na bisoté parce que makambo etambola mabe ndenge bazoloba social jusqu'à présent social les années ont amélioré été yo za prophète et là on y européen na ba ndeko balani bazola nda aussi ko na kataklebu.com espoir amour la patience la bienveillance mais article 63 conseil lobby boy. Tout Congolais a le droit de défendre territoire national au cas d'agression. Il y a constitution. Et ce que c'est militaire pour défendre le territoire national. Article 63, il y a constitution de la République. Pour le moment, on a pratiquer article 63 et article 64. Pouvoir aller là-bas qu'on a vu ça. Si on a continué, on va les ravir. Alors, to sangana, to yokana, to tika fanatisme à pam. C'est eux qui ont bénéficié, peu besoin de bénéficier. Mais to yeba Congo, du Cameroun, ça m'a dit na Soudan. Omar Béchir Bakangi, à cause de pas 5 centimes, moi c'est à quoi ça qui est. Et ça mène à Burkina Faso, et ça mène à Algérie. Mais on peut pas autant pour la 4 millions. Ce que nous avons Bomoko, Naboyokan, Nabolingo. Pour intérêt à Congo, il y a Babatoté, Congo. Pour le moment, le Congo souffre. Dans la crise politique, le Congo souffre. Ils ont le se respirer. Trop de morts. On a décapité Kingo partout. Est-ce que tu es dans quel pays? Tu es dans Anglais ou bien tu es dans la République démocratique du Congo?
toza wapi na mboka nini na likambo nini na makanisi nini mpe tozokende wapi. Congolais, Ephésiens 5 verset 14, toi qui dors réveille-toi, l'internet t'éclairera. Article 63 il bien. Et puis article 23 la Constitution de la République et le Bible. Tous Congolais sont égaux devant la loi. Mais seigneur de guerre, bomi bato, bozotika bango bazovan. Si me ko sur le gouvernement, est-ce quelle sorte d'état? Ça ko kanga bango, ko samisa bango, ko punir bango, tozo ke na mboka nini? Tolongwa na kat na boyinga. Tolinga Congo, mais tous à la frontière batute. Il est là, tout la Congo. Mais avec le président Tshisekedi, avec son accord, ils allaient passer pour le Congo et développer. Je te dis en tant que l'homme de Dieu. Mais, bateau balongo l'espoir, Congo est un boka béni. Dieu est juste. Il restera toujours juste. Nzambe alobi na Exode 14, verset 13 à 14, restez calme. L'Internet combattra pour vous. Nzambe akobunda pona biso. Penza maza pona biso. Lusambo na yo yandeko tosangana na bomoko pona tolonga défi. Soki te ndeko na ngai ezali pasi pe mawa oyo Kongo ezokende. Na pesi mbote na nga na kati na papa social Gilbert Mwako na kati na Lausanne. Motema malamu zaka nango kosunga ba pepe Congolais o ba sofi Nzambe pambola yo. Toni pe batu musu motema malamu boye. Papa Zoelo ko yo kena pesa ba prisonnier, kena pesa ba veuve, kena kosunga ba fort de la rue. C'est ça le problème. Ba homme de vieillard batu ya bolingo bango bino ka maloba ko finga bato ko finga na sensité. Et na sensité toni bato ka papa Gilbert Mwako. Et puis ba ingénieur ko le Mirouvum. Oyo na kati na Suisse. Oyo azali na environnement. Espère ko sala ba pont banda kolonga bosoto ko bongisa mi pepe ya kitoko vraiment kamere ba yokele mawa ba benga ye na musala pour ça pas na pota bien azali cadre azana cadre gouvernement suisse mais ayoki poser ya mboka na ye de bato na ba kosunga Congo na pesi mbote na papinge fa prêtre de prêtre na cadre na zirike petit umela Nzambe apambola yo na pesi be mbote na ba nyonso basunga biso de loin nous ya pertenant efra na bino Nzambe na ngai apambola soko ngo zwanga ou bien le pango ba botoli to dossier moko songo ko kakati na ngote tseka lobi to dans état de droit alors ngana on pèse po na tozwa eloko wana okoko be spiritualité olala ka bien te bandoto mabe makamo songo le simbate okobenga ngai na WhatsApp imo viber 00243 89 610 49 41 obenga sur 00243 81 807 26 78 Ozwanga pe privé na 043 99 99 42 937 na pesi mbote na Thomas Elias na kati na Ngola na Luanda mwana dina bala ya solo oya saka musasa kisi Nzambe apambola yo apôtre Levin na kati na Brazzaville na Wenze Kolo apambola yo pe na pesi mbote na mama na ngai na papa na ngai na kati na Genève oyo baboti ngai Kolo apambola bino. Et puis Yasuka na pesi na mama Brigitte Ngefa mama mwete Kolo apambola ye parce que nous allons ensemble na ye on azali compagnon d'élite oyo tobundaka tokeni basala ya Nzambe. Merci beaucoup, merci na de la nation, merci na Pichu Mangaya. Mboti na maman Emilie Nzemba na Londres, Mboti aussi na papi Kolingangé à Londres, Mboti na Emma de Marie en Afrique du Sud, et puis na Bino Spande au balandiaclub.com. Merci pour la fidélité, puis pour la confiance. On s'est pris une émission au commenter, pour aimer en gros, ainsi que au partageant, pour bandeko balandiango, pour balanda base à l'édifier. Na malabongo ya prophète Ngefa, ozakim fitem sur lilo. Bye, à la prochaine.